Na balandi nyonso ya la grande découverte TV. Bo s'abonner, bo like, bo partager bandeko. Lelo, internet eza ya koningana. Eningane li nini bandeko. Eningani parce que message ya Edi Badiata. Edi Badiata elbiso message moko eza fort. Et message wana, epesi bandeko ebele pasi, epesi bandeko ebele vertige to ko comprendre te. Yo mto yebi osalara mabete, pourquoi ozwa vertige? Yo mto yebi osalara no nyonso sala ki zalaka bien, soit disons bundelaka artiste. Alors elo nini ke sala yo ozwa ba vertige ya modèle wana. E bandeko na yebi te fali avant koma oyaza. Est-ce que senga ika afwaza na ba chronifuati o ba kolobela e o ba kofingela e batu? To ezere grave onde kona miso fali pupa artiste na biso asala. Parce que dans la émission sous total comme on ndeko mwasi to ndeko mobali ako déborder. Akoloba fali aza bleu, akoloba boye. Et soko totali bien bandeko nga banda fali pupa koma fali azwa ba chroniqueuse wana pembeni acha pembeni na ye. C'est totali bien ba problème et comment kobota chaque jour. Ba problème et comment kobota chaque jour ozomona ke fali azozala toujours victime ya mafinga, fali azozala toujours victime ya ba problème oyo msusu ayebi ata sens nango te. Pourquoi? Parce que accepta ko aider bandeko moko baya pembeni na ye, accepta ko zwa groupe moko ya batu baya soi-disant balobela ye, peut-être ya kanisa ki balobela ye menzoka bayande ko bebisele carrière wana selonga. Parce que totala so totali fali depuis droit chemin ti lelo. Oro mona ke bato nyonso balobela ke wana ba memeli eloko te. Na préféré kutu bato o basala na TV bandeko nanga. Parce que totali ba journaliste na biso o basala na TV. Bazalaka vraiment mayele pe bazalaka important pe mena fali. Mais ozomona ke fali a préféré na asundola Belen Kalema, asundola ba Riet Kashinga, bango nyonso na to boyite bandeko nanga place batu bavandaka mambo ezanga te. Mais akomona ya boye batu o ya pusa pembe na des fois sala soni na mawa. Otala mutu akoganga ngai naza molobeli, nga na bundelaka, nga na salaka boye, mais ce qu'il faut voir ba propos teni bandeko na biso babimisa na minoko na bango. O esalaka somo pe mawa na soni. Okomona mutu ako detailler njoto ya mwana mobali bandeko na ngai. Éducation eza omona ngo mutu wana pe aza parent, aza pe na bana pe bana lelo bakoma na ba telefone Android. Akotala te ke bana wana bakoyi komona ye makambo akosala bandeko na ngai. To koma wapi to kende wapi to komi na niveau nini la famille. Sonia modèle na communauté. Et ce totalika ya Kisinjora, batu msu balobi Kisinjora, balobeli Kisinjora. Kisinjora na ndimite. Parce que dans total la vidéo ya Kisinjora, alobela ki concert ya héritier. Et puis Kisinjora alobaki on a 22 heures. Vidéo na ye koti, je crois, lelo. Mais vidéo oye di badia te kota ki banda lobi bandeko nanga. Et Kisinjora banda carrière na ye. Nan to mona place na ebité peut-être bandeko nanga bomona botcha na ba commentaire. Mais nga o nga na mona mingeza ki akretiaka. Azana ba argument o ya bimisaka. Mais za na bandeko msusu bazala même na ba argument te mafinge tonda na munoko. Mais biso communauté congolais bato wana to ya ka to beteli bango maboko pour sala bien. Ouais, fali azui moto. Non. Biso to lingi fali zonga fali o ya kala wana. Et ça lo bien makasi. Fali akala to yebi ozalaka yo na bureau na yo. Ba journaliste ba moni ba lobeli yo na nenga no mais bato yo soit disant bato yo cha pembeni. To tikala omono na bango te. To mona te. To mona ba journaliste ya ba TV ba ndai ko soutenir fali pupa ka nenge ezalaka awobeta concert bo balandi ba ozonga bo balandi. Et ce totali parmi ba chronifuati tu anaza pina ba oyo ba koloba ba ko sala ba analyse normale. Ozi ba maiki kala ba maiki lokamba. Ba demer, ba mumbaya, ba bev. Ba se belé, ba olobela
Fally Ipupa normal. Sans ma finga, ba osala analyse normale. Et ça même na ba journaliste mususu, ba critique rapé normal, ba Frank Stemai. Si ya critique a critikaka, ba Vincent, so critique eza ba critikaka. So ki eza critique te, eza nini ba loba rapé o bango ba loba ba félicitaka. Mais noka mafinga etombola ke kitisaka. Na minute otokoloba. E kitisi ba mususu parce que ba finga ki oyo kaka chaque chose a son temps. Siko otala lelo. Et puis kotala ba journaliste mususu o baza pembeni wana mona neti Jaël na ninga mabete. Ndeko mwasi atikala ozane vrete. Banda aya F victime nan na muna place à la promotion ya Fally Ipupa te. Et loko basali en tout cas bravo. So bo continuer boye. Et di badia tane équipe momba soki bo continuer boye. Musique na bino ekende liboso. Ma finge apporta ki loko te. Na musique na biso. Prévenez tout le monde à héritier, c'est Karine wana ma finga papa et après héritier à kitaka lelo bomoni a commis na normal. Ma kamne ya wana komo kende nenge kende wana. Vraiment na ebité tout le monde a appelé ba communauté mususu na ebité mais ba communauté na biso ba communauté mususu jamais au monde ba bloko biso tout le monde na communauté na biso. Des fois ma be faut tout le monde ango ma be malamu tout le monde ango malamu. Non ko ya ko betela ka mabe maboko eza malamu te. Eza malamu te bandeko nanga. Nga vraiment art oyo bandeko basali vraiment bien na sepe na art oyo. Art oyo edi badiata sali Fally Ipupa sali. Bravo go sali bien. Trop c'est trop. Koffi Olomide az artiste na biso sali mingi na mboka Congo. Ye moko Fally Ipupa ti lelo nan to mona pesa finga Koffi Olomide te. Ata mukolo moko. Na ebite bandeko nanga so bo mona bochaka na commentaire. Non na mona place Fally Ipupa finga Koffi Olomide te. Azala kaka respect. Même ba we habajibe oui akosala mwa be moko na nenga art mais na ba dire na ye abimisa marambo to mona ba kroni fuati ba ko bimisaka na to mona te. Respect pa mikolo esila na minoko bato. Respect pa ba musicien na biso esila na minoko bato. Po nani po batala yo po balinga yo fo ya ofingela mutu ata bino moko. Et après vie na yo moko, réputation na yo moko. Et après ko bimisa ba audio ba vidéo soit disant to bimana et to zonga na et to baluka boy. Et après réputation na weke wapi. Ozape soit disant parents. Parents wana ozape na bana. Koffi Olomide aza papa ya bana ebele. Biso nyonso tomona bana ne baleka kawa. Oui, malgré ye moko ya mwa mima babuzo bana na télé mais mutu faut ko respecter. Aza légende ya mboka na biso ba Koffi Olomide ba seli biso ba musique ya somo ya kafu. Alors tu faut to respecter ka bango. Mais non to ya ko finga to ya ko loba ba n'importe quoi. Et so ko zwa chance mususu Koffi abimana po to ben to lobani. Po bino boko mo mona ngo chance ke na bimana musicien. Boye barate eza kutu libabe. Na place au monde en chance. Ba semence au batike la yo yebi yango. Ba semence au batike la rabino na banzoto. Bo yebi yango. Me bozala rawana boya ko kumisa. Ngana bimana entel, ngana zonga na entel. Donc on dirait yonde star ya mokili mobimba o yo bimana entel. Et après, lobby vi na onde yene. Et bana, ba nièce, ba neve, ba kotala ke, tanti na biso, ya na biso, noko na biso abimana entel. Bosala ngonde ni bande konanga. Musique baby pona ba biloko oyo. To mona ba papa wemba ba emba, ba luambu ba sala ba musique à danger ba papa wemba. Ba pepe kale. Ba sala pi ba succès ya nenga mukete. Mais pourquoi pas makambo ekomela bango te? Pourquoi kaka bino bande konanga? Pourquoi kaka bino ko accepter ba biloko aboye? En tout cas nde balobaka likamna likambo eza na temps nango.
veut dire que côté a Fally Ipupa tant penser koki alingi susu buzoba te, alingi su ba bêtise te, a telemi pour na kombo na ye, a telemi pour na honneur na ye. Et ezala bien bandeko, ce qui Fally Ipupa ba telemi kana maloba te. Ce bo telemi pe na art, en tout cas ezala bien makasi. Oh bolobi wana, ce qui bo saleli yango vraiment, to sepela. Poto lembi trop c'est trop. Fally Ipupa aza artiste a monene na mboka na biso. Aza vraiment artiste a monene. Konzimati babuzo boto mona bato ebele baleka peme na Fally wana. Fally Ch'toura chemin sala sur ce. Ba arsenal de belles mélodies et sala sur ce. Mais to mona eleka na mafinga te, eleka na makambo to ko mona lelo te. Et puis mutu moko kaka oya ye wana eko bebisa. Donc oka ko mama be ebebisa bambuma malamu. Ozo mona kekeye zongi. Et na problème otomoni ba beti bordi pa batu nyonso. Mais pourquoi expliquer bandeko ndambo o baza wana? Veut dire que ba miyebi. Ba ebe loko ni ba eki osala ba ebe loko ni ba koluka. Vraiment ba musicien na biso a Congo, ce bokozwa décision o Fally azui. Ce qui bino nyonso bosa ndenge moko ezala malamu bo sauver musique congolaise. Boko sauver ba po na bino. Po boza pe ba parents ba na bino batala biloko nyonso. Ti ba na ba otala papa biso mutu entela fingela ke mutu. Et soka bino te sala bino elote. Vraiment il a passé pe mawa. En tout cas, ba musicien so bozui conscience a boy et ça la biso bien makasi. Et ça la biso bien makasi. Tolinga bino mingi, tolinga banzembo na bino. Mais a pas ces akaka bino moko na to mona même bana na bino te, même bino mo bo finga te. Mais bato baza peme na bino, baza pe bato malonga te, baza ba flatter. Mais bo accepter basala ba bêtise o basala ka vraiment ça fait mal. Mais bravo Fally Ipupa. En tout cas, continuez boy kene na onka boy biso vraiment to se peine nango. Voilà pour liker, pour partager, bisous, bye.